Bonjour, bonjour, chers internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, mon bel ami Fapembe. Merci, Bambo, na bino tout, et pas vous allez, Bambo, Kanamboka, bino tout, mais ça, on a l'émission Avis du public. Partout dans 5 continents du monde. Et dans la minute, on a si vous avez la net, vous avez un problème, on laisse, vous avez Internet, qui va Gmail, moi, si vous en Afrique. Batu ba penser na ningi na bango ba ba mesena ko ka information so bimi liboso ba tout ba yo ka kawana ba si ba ndimi pe msiko ba ko ya bazali mais avis public de to mesena ko na information na source to yeso kozwa soit disant parents pe na bana wana to ça va parler na bango to na ndaku kozomona na rochana mama pe na droite papa et to panga ko ka ni na ba to ba vérité ya refoulement ya bana wana est-ce que c'était vrai que les gens qui maltraité à Mapoto, il y a un besoin en Afrique. Ou pourquoi les gens na Kinshasa. Tous les gens ensemble. Vous m'avez à celle qui est derrière la caméra, super Anita Lelo, vrai chéri na Lyon. Moi, je suis à télé, il y a un mois pour la bouteille. Merci beaucoup. Et la bosse Jackson, Freddy, Bambo de pas aux alliés, Ordre Kalenga, Lelo avec les oeufs, Lelo, beaucoup de côté. PK. Pour les gens, les lots avec les aboyébans. Il y a Loulou, Louise, il y a Loulou, les lots avec les aboyébans dans la carte de mission publique. Popo, vous allez apprendre les lots avec les aboyébans. Alors, sans plus tarder, quand nous allons faire, nous allons dire Masuki, on va inviter Bissot. Tout le monde, papa. Bonjour, papa. Bonjour, papa Didier. Depuis que ça va faire la vie, lui, c'est présenté comme on a même. Comment on a dit Roger Matisse. Roger Matisse. Oui. Congolais et à RDC. Merci beaucoup, papa Roger Makessi. Maman, comment on a? Comment on a maman Solange? Maman Solange, je peux congolaise à Kinshasa? Oui, congolaise à Kinshasa. Ok. Merci beaucoup, la maman Solange et puis papa Roger Makessi, basé à congolais à RDC. Tout le monde a Solange, je suis plus de Cambo et ça y passe. Et ça y passe. Je vais te dire l'émission. Merci tout. Je vais te téléphone, je vais de gauche à droite. Concernant l'émission, on a reçu au salon à Kinshasa. Toi, nous, on papa Roger Makessi. Tu déranges. Toi, on a pas Roger Makessi. Papa Roger. Et ça, quand on a écouté, on l'a mis en ligne sur Internet. On l'a mis sur l'émission. On a dit que pour réfléchir, bana maltraité bango d'abord avant de côté on a les camarades tout avoir bana papa Roger Makessi oya en France na Bolani la commune en 2010 en octobre 2010 on a cette commune en 2010 voilà quoi la commune nzambe asungi ngai ndenge ezalaka ke na 2012 ayi kopesa ngai mokanda mais l'internaute na biso ntango mosusu na bino akende molai ekolia biso batan ebele. Mais il y a les bisabatos sur la vidéo. Malem. Tous les années, vous avez réponse à la téléphone. Oui, en 2010, en 2012, vous avez un candidat. Mais tant que vous avez un poteau, vous avez déclaré, on est dans le système, vous avez déclaré, vous avez déclaré, vous avez déclaré, vous avez dans le sous en Afrique, mais dans la sœur à lobby que na Tirelibana na Zemi mais dans la commune en 2010. Malem va pas Roger. Malem tous les années dans Souki va réponse na. Voilà. Malem. Voilà tout est Malem. On déclare bana public aux Hollanda, Hollanda pendant na bouquet nyonso pour vérité et bana lelo si réellement bana bazana raison ou pas. Nous avons avec ma parents avant que bien bon avant autour de Saint-Étienne. Bana balobiki yo nous avons maltraité bango. Si vous trouvez nos côtés sur la mituna. Et bana nini bana bani yo maltraité bango. Ngai ko comme ça ngai ceux qui bana balobiki ngai na maltraité bango parce que d'abord ceux qui la volonté au bien ça bango tenez ça qui obligé. Mais si au moins il a sali tout, même si bana ni balé, baye awa, donc c'est que les gens qui ont volontaire pour maltraiter ma côté. Mais
À ma grande surprise, la compagne de Bana Kuna va dire que le Bana m'a traité du bango. C'est pas vrai, Bana m'a traité par monter. Alors, quel moment on m'a traité par monter? Parce que même la voisine de là, il va se dire, ah ouais, même l'école, ceux qui vont ici la maltraitance, il va convoquer directement que, ah, monsieur tel, il y a pourquoi tu maltraites tes enfants? Et pourtant, Bana Ngai Moutuna ko éduquer bango, Ngai Moutuna ko sala tout. Kotangisa na bango. Oh, tous les verbes être, verbes l'imparfait, la future, la passé composé, d'ailleurs, qui est là comme côté, nous avons la parlé pour le bango. Oh, ma fraction, puisque nous avons nous mathématiciens. Donc, vous avez que la BBC, pour encadrer, pour le futur, le bango. Mais, Bana, par contre, d'ailleurs, Awa, Bana, le coup taille à Kosakalati. Donc, avant de oui. Bana lobi que yo obore bon déclarer bon comme bana na yo comme bana na yo mais tout que la Kinshasa bana ba ki émission ba que mon pas na ba su maman ba su maman ko su maman le ki de moni na émission ba que wana bana na yo te ali yo bana na te non pardon avec bana yo mais yo tika ki bango voilà o tika mo na zemi on va se ko kufa pe bana ba ko te ma passe alors pendant ce vérité le tambo est-ce que ça bana na biologique ou bana ndeko ya mama leki bana se ou bana ndeko nini bazaba na siki bana bazaba na sœur na ngai sœur na ngo zo bana bazaba na ye oya lo wa fana ba zo bana wala sœur na yo sœur na ngai bana na ye donc sœur na ngora azana 4 bana moi na liboso moi Jani moi na libale Ephraim après na bana wana ya suka ya basi donc azana 4 bana bazaba na ngai bazaba bana ya petite sœur na ngai chers amis de notre Kambo et bani koya ependongo donc la femme moi les qui n'a pas dans l'émission votre côté ninga zo bani que non yo tika ki bana nzoka bana na sœur na yo donc ça dans le cadre de n'ayant une opportunité de vivre à so yebo au déclarer tout à fait vraiment normalé qui peut déclarer une nièce ça c'est sa famille ça c'est ça tellement bolingo ya mo déclarer ba on combat voilà tellement bolingo basa tata na papa na ngo na igoli bato bayi makala bayi vingengo na mabana na matio na quartier malala mutu nyoso afai na makala ayebi vingengo papa ya bana oyo mwana vingengo comme on a igoli on a vérifié ba ko vérifier donc papa na bango Godé maman na bango Chantal donc vérité ya voilà na c'est que on a idée mais je sais que petite sœur na ko la est paresseuse ayebi ko lukate ya ko peut-être ça c'est la matique bana bazonga mais ngai na sala ya kote na idée te ya kozo kusabana mais na bana ko mona moi makambu ya bien te donc quand ça ba famille tala ba mo epina le monyo so des idées donc tu es na minute yo bien on a sali internet ba personne ben de gauche à droite comme si vous avez fautif tu rejoins personne non micro pas maman qui pousse biso ba papa to ngane misala tu as tout un misala ba couple ba maman na vana na bana nda tout non tu n'es pas maman maman Solange bono panza poké au lundi internet nenge bana balubi maman yo vana na bana nda qu'est-ce qui s'est passé avec bana makamu bana ko mona na be ti ko ma niveau ko ko sa bana na Afrique ni bana ko mona mai pa bana ana yuzo ba bana sana ba ona nda bosuma wala babwe to bana na baya c'est moi maman wana ayibelo kuti ayibelo katamba c'est tata komina mama makala wana yibiti pour passer la démarche c'est moi qui a fait nous ça ba passeport ça na fait là beau frère na ngala so ndaki mutera mabela matete bana wana na sala bana na mabe ngana linda kutute ngakona ngatita papa osa ba projet bana baya ngala boya mais tellement que kolelele kaki ando pesa mama wa bosunga ngai bana na kukamina minerval ngala nego tina minerval bana wana na bana wana te mais na tina ba monga minerval futi na bana 50 dollars futi na 25 te futi ba minerval bana baye tant bana baye yo ba boso yo bana ba komati na aéroport papa où j'ai été oh mon truc d'ailleurs on a pu papa où j'ai été bien voyez bien papa où j'ai pas la solution la photo y était ah y était bien baba qui voyait était na wala na âge pas na 8 ans de bana tabaki 8 ans de pour j'ai été bien on va bana qui tout ça dans le 14e étage à qui la fenêtre la chambre ouais otala nini mon côté moi mwingo la solo mingi wana oya azaleti moi mon mkolo mon mkolo yeye wana mkolo aki atelemi na fenêtre pour tout ça le kola ngula yue biangola yuki nangola oti oya mwasika oya kaka mpani boso kaka tele minute ola so boya otala paysage otala nisi tienza mwana 8 ans
ayebi Angola te akenda Angola te puisque mutu ayebi Angola akomona Angola poto puisque na butu Angola eza poto na moi soza likoleta je omona Angola eza poto puisque apa akamba sanité mais Angola eza poto Angola eza ba immeuble puisque na mutu ba immeuble te na makala surtout makala kuna omona immeuble wapi mais mwana alobi poto eza lokola Angola ndeko na ye azala bi Angola ote avantani ngabi pakoje bwana ndenge nini ayiba Angola akenda Angola te pakoje to biso tala kana na makala kwa tola bazo bele biso betela bango te muzuma oya obeta bisolo ya près de te muzuma oya obeta bisolo immeuble te obeta Angola boye bisolo immeuble il faut y bango mwana yebi immeuble ndenge nini mwana yebi immeuble na fane na bana ngabuta baiki mwana na 10 jours na kinotika bango na classe na ive mwana na nga pousser bébé azali na 10 jours na kinotika bango na classe ba otana na montagne akitika bango na tongo na 11 il faut que je pour aller ba ibe bilo ka mindele mo ba les attractifs ba ya kalanda na 11 na kiso bango mwana hiver na neige donc biso c'était neige kwa ya mingi na okende akiso ba 11 17 na kina zui bango na 13 aussi na 13 na kiso mo pardon na 13 17 na sur na kiso bango na 16 na kiso bango ata tu bolunga modelo wana kwa ba profita biso modelo ata ba lobi papa bazali bien yo moment bazali no mabe ngala ni bana mutema bukelise ngamona na bango suki ngamona sala ba makamuso melo puta bana mikelo puta ngasa ba chaque fois ngabi bana kio la puta te faut go changer mais chaque fois na benga bana bango chaque fois maman so date mwana ko ba so date mo chaque fois tout doit pesa na bana ko la classe bon ya suki mo ba subi na bilamba le bi mo pasala na bi mo nini bana parce que bana bilamba nisi mo wana école ba wisi za lokwa ya affecté ba wisi za kabé so mo suba kuza no précité ko zo yanda ko suba na wana nzele mo suba yanda ko tisu to za to suba na bilamba suba ka no école ko yo malé mo yanda ko yo suba na bilamba boy chaque fois na pesa ka mama na bango rapport mama na bango na pesa ka ye rapport ba bilako boto bébé bango ba ya ke lako tala bana boy nini yebeki bana bazoye pa bato biso te bango te bana baya ba ba te ya bango la kisaka bango boy sana ka bosala ka boy bana ko basukula fo yo ke bo sukula so ato le bilelo bazongeli comme remarquer mystique tout le mabe tala ka biso africain to kenda ka bana no vous êtes bizarre comment ba miro biso zo ndako to kota ki ba pesi biso mo ya sika bazui biso bapesa biso ndako ya sika mais kokoma na bami bino banadiza okobala disa okoma na bami oto ndako ya salon chambre yo ndako tama baye nini bino okoma na yo okoma na bami ndeni muso boyeza ngati za ye muso beza biso te ngabi bani na bate so kina na kokonga bingai na komi ata mama ngaza bengo mama nya kolinga mwana moko tandimaka ata yokuta ye azosala mabe fo mwangana biso te ngabucha bino natandi boye na se mpo tunda kuti kote eza na biloko tatie mongo basaloti na se boye oyo ozata leloko eponaka papa saki ezali na babote tala banye ekauka na banye ya sika banye nana mama nini nakolinga moi mama moso ozofinga ngai mama nini nakolinga alinga mona baya bana 10 ans bazosumba na ndako eza toza na dewese nani ukakasha mwana sula kaka suna kutina panguza ngam na panguza suna kutina panguza na ifubuye kuna kamusala ngo musibi poso kumbisha mwana binu ya tekala ya ka a we mu kumbi bosokola kala te 11 ans 12 ans 13 ans okende wuna suna kutima nani sipa poje na poje chama bana iza kasula kaka mini metali matali tenge kibina manje suna bongisa ka na kati monde ni ba kasaka metu benza polini mino mo pesa ke tala kakate indi kuje yate kele basaki mwana bakake kuzala masube kuzala shumsusu baina 11 kolia baya bazonga kolia baya na mbo akandia mindele te baya mbuge te baya kiloko te baya ka bloc africain so so mo to bia kate biloko ya so biloko boya mbuge orienté ambuge baya kate o so le loko to bia kate o so mata c'était caché to bia kate za mabe umeka ate umekuta bosi tabaya ka so ya ka kwa bosi mama na mba binga kukula mokoko biloko alambi za solo kwa mama bosi ka mo so la madesu taka mo boya sala boyo mama ndenge ngala yekolamba bana mikiba biloko za solo apondreta bana mais so monye so ko na madesu sala ka mo sosi boya bamba la bosi ko mo sosi ko la so ngabi na fani ka ngabi makambe bandi
makambo ebandi nzambe esunga ngai eyo koma na efungola basaki wana bakamati bakaina balivre bautana wana classe bayaka po ayaka so baye kolia bayaka na balivre otana nakati balivre asikanga bi masuba boye nini masuba vema ebele kabi ina musimba te mpona tibendisa bonoyoki natusikoza mai natikusa po eza masuba yasukoyisa pena ngai nabinazatazana bango lopa ayaka vandeli ayaka ne avant tanga inga biya kotala oyo eza masuba tozela bango baye baye 15 baye oya na mbilo mbale nasubi awo ubiso te bino te nasubi kasi ubiso te kabi asona yosuba nana bandima te ngelo nosaka pasi nesaka bana bango oteka bango mundu obengaka bango oteka masona yayebi bino te karatere ya afriki kuna boyaka na bochange oyemoni bondimaka te ngabita atazema bendima kaka ndima nganga ata nasiliki na kobeta na ngai yo te na kopesa conseil na koteya yo atosoesalika mosa mabe yebisanga masona eza mabe mosusu mpona bino kuna bando ebondela bino awa nga na koteya na oyebi soki eza mabe puiske epa bato mosusu okosala yango te papa nafungula saki wana bakaye oyo batalaki ane pase etonda mbungi tala masuba enatonga bungabi papa kuji otala te otala totombola saki mosusu banie nasombi boye bakaka nanasoki bakaka ebele bakaka mosusu asika na bakaka kaka nabi ona yoka shambo oso ya kaka natembisi bango mbai nabi nanasali boye mosusu alobi toyebi so tosali mpona ndenge kindoki ngabi te yoyebi so tosali mpona ngabi te kete mosali ndenge kindoki te kete mosali yango na conscience mosali yango boza baconscient kete oyo asali boye letrance oyo asali ya lebi te mpona lebi ye oyo azongisi ye oyo azongisi ye ngabi te bokatala bible bashina no ye tozaka totuni likambo jamais moto andimezalaka ye tie tosoki na quai de poisson moto andimaka aza te boyebisanga verité nani nasali kaka boye moto andimi te ngabi okita okebwaka babiloko na bino wana bobwaka basaki nyonso bakaye biloko nyonso balivre nyonso tata classe bobwaka nyonso babwaki